Ndeza la pena ke bolé kana TV. To boya ye. Tozo boya to kumisa biso grand. Tozo boya te mais tozo boya ye. Dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Mais na 4. To yebi ka leki biso. Aleki biso. To kotika lokokana tata na ndoto. To kokana te. Do ibido mo na 4 bonne ko bilo bela bon to kana mité. E biso mo na ba musicien na ba o ba tika likuna na orchestre. To fanda na bango. Dolo ba pena noko fwa tika mamba rosimba maestro. A éviter talande to lindi. Biso to bande boye te. Lelo. Yo c'est le auto après ça fait conseil. Mais c'est le petit conseil ba moni mutuna be. Pomona conseil ana mabefu za muto ka conseil to muto za teti impoli. Oyo entendeni mutalobi bien biso tout oyo kae. Mutalobi bien ke miziki oyo tikaka koboya ka esiko uti. Soko zo continue koboya. Keba miziki ya misiki ba ya kotelo mutu moko wana dinda mayo. Soka dinda miyo. Ozo soutan otala ma. Ozo soutan. Te. C'est le bébé. Ma béni na lobi. Mutu roi c'est le soye biso bon fo yo kae. C'est le sali trop. La musique ya mboko. Asali trop ya trop. L'œil du maître, merci et si Kazali, félicitations à acteur Asali. Nayo comprendre que ndenge balobarake okende liboso ezala koko mate et à la peine à solo. Oko kende liboso metom sous moto atikale na sima a olekane. Lelo pena na prendre mambo belé na mambo voyage à l'œil du maître. Yango na mukileo surtout na monde tozali ya musique ko beta tolo ya la natina morote. Ya la natina morote. Ya na bat babeta tolo. Ya na bat babeta batolo bazali. Bazali tout le monde a un mouvement belé surtout quand tu préviens un mouvement on a mon outil on a pas que poto donc faut bisonner to que poto batali bosso Patrick Becamaro donc pour ya kende faut bisoto kende no ba 4 et 5 poto après aller Patrick Becamsko fois banda moi ba braza ba matadi nda yo ko mais lona moniki ala bongo tse le lorsque biso bato betaka batolo lelo non te ata braza pa bano ba kete depuis kaka politique ane côté ya mambu ya mayeso Koboye siko uti orchestre bambani la wana toto bimsa album yango album toto bimas ata nzembo moko po ezobete zate ata bat bayebi ezate lenga vila nova ndongo lobi numéro 1 eza yenda lobaki numéro 1 poso totali bango tu bale na vila nova wana so toyena na bitumba ba vocal nana Yoko lo ba vocal nini oyo ya ye oyo l'équipe vocale roi ya Patrick Beckham terrain qui caresse un arbitre kasi match yango esila ka chéri nyango esila kate konyoko la kakanga oui force ala na vocal wana ex patron nao azala roloba na ndenge ba uta Villa Nova c'est lui yende numéro 1 na Villa Nova maestro Fabregas astronomie ba komwe belé ya ba gloire yende mutabande ko porter honneur nyoso tout Yo, la Villa Nova, yo comme son Beckham. Non. Bon. Pour benga numéro 1, numéro 1 yango zo boma mboka oyo. Numéro 1. Yato lo ba ki numéro 1, yo moko tie yango to le guide suprême maestro Fabregas na bi ka Hollande ni so to yo mutate yo numéro 1. Yo po bi ka la le guide suprême. Na yebi ko pourquoi pas. Si to ala oyo le kana ba TV to yebi ke ale guide suprême. Donc yo za pour sala ba ignorant de alo ba ignorant. Oui, mais moi le ba ignorant. Donc muto na utotanga kombo. Na linga siko ye moka ebisenga yi to discuter na ebisenga. Usa na sala mingi pona bato wana na beri. Nana mutu moko ayo yebisanga na le pourquoi na tina usala ka susciter. Oui, on reconnaître très bien. Donc kombo na utotanga awa sikoyo Arnaud Ngum, maître spirituel yeyo. Wapi na biloko o bénéficier na mon orchestre wana matériellement na lelo côté soki na lobby soki na lève moto yo akopiara nyonso nde na kopia ko kimutema mabende kuna bénéficier na lelo côté na ebite bénéfice comme suka komi na kisenso na eba ngo te na tom suna bénéficier ko mona komi na kisenso na eba ngo na vie na ngai donc yo na komi na kisenso kuta babe wana bena ndenga bien na eba komi na ebi ke tola na komi na kisenso na katanga chasse oui ba jango te na mona ngo na ngote tete biso musale tika ozala jamais na se lelo hotel image monte ya vie quadra Koffi Olomide na bosolo yena sango batuna ki wana babi tanga trois combo ya musicien
ya bina filé. Est-ce que bayebi bango te bakombo yeba inte bayebi bango te. Atu nyonso oyo bazala bien boaka ba pierre ba fleur na bango pour orchestre tele bande tele milelo bango tout bakenda orchestre musical na biso so bokutani na mpaka. Peut-être yé a robet la bisno eloko nini ngai na welela na ex-patron. Eza jalousie kaka, eza jalousie. Donc jalousie mutesala ke jalousie mais jalousie quoi. Mais qu'un peu corrélaté pas big yango na zoya. Masa oyo Arnaud Nguma a masa moko boye. Départ na ena no lelo totali. Eria simba ki mouvement na biso. Asimba yo na ndenge nini? Asimba mbongo na domaine nyonso na maître spirituel. Même si na spiritualité, on comprend asimba comme on y a tolala butu, ne tolala la da spiritualité mbuma. Tolala la liboye bisu toke wa tozawa. Erzo gaspiango déjà. Et pas ya mutu moko boye bozala na ye, ozi ba butu na yo wana pena, o sacrifier ngo. Ezala na studio, ezala na nini? Il y a de la spiritualité. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divin, ba invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Ba invitation en carton. Na ba follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bango ya mukolo fait tilata mabe. Maison divine. A bon saliminoté. A Tchelibinope promotion Angolais à Pamba. Maison Given. Badingamboka Boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given. Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Bienvenue à vous qui nous suivez de partout dans le monde. C'est l'heure de votre émission Clégie Show. Clégie Motor. Clégie Show. To kabolara show bino mobwakela bino biso mai pona moto to pilisi vraiment ezalaka mwa ndenge moko boye émission ndenge kendela pe mwa ndenge moko boye vraiment merci na batuto balingaka biso merci na babone nyonso surtout ya Congo SNO officiel plus télévision tozela tokoma na 20k topesa bino ba meilleur na biso 30k topesa bino pe ba meilleur na biso vraiment merci na babone nyonso surtout ya Congo SNO mikolo na oloba allez dire que j'ai dit. Ou à Rosepelate a bengi la police tout samba mais ngande na lobby. C'est comme ça. Un grand merci à toi général manager Clovis Fimpa motema ya maman Doris Fimpa na pesmino bambote. Pourquoi pas na grand poste maya moto maya tout moi ya yo bambote ebele yango wana a Janita Bo business Sam Kunku coffre fort Europe mobimba motema ya maman aimé soki oza na poto tozala en Europe. Ntabomba mbongo ya bato poto nyonso tout c'est Sam Kunku. C'est que Sam Kunku patron na pesier babote ebele mon oncle babote no yangwana. Nazanga moko te nazana de merci paka to kosolola na ye. Alobi azana biloko fa beta. Biso tellement to linga biloko betama biloko ko beta. Condition za pota l'émission foye ba SN. Heureusement, abonné nous surtout à Congo Sengo ba SM éducation civique et morale. Tout ce qu'on est là-bas mat pour que nous soyons dans moralité. C'est comme ça Armel Ombo fongole langa invité dans nga batu ba mona. Et bonjour. Ouais, bonjour Clégie. Jésus moi temps. Deux fois c'est. Na monora na ba page ba nini na bité. Rappelez-le. Yango la rabo musala gara. Comment ça évolue pour aux place fixe? Pinate to déjà bandi musala quelque part. Ah oui, na lobaki que semaine déjà tozo banda batutu ba oyebe siga nini on ofandela. Donc voilà, na préféré qui on a bimano et sika o nazalaki na ya na ke no parler. Donc na suivre na tana ya parler. Pour l'instant on allons la parler. Parler. Donc parler. Na ndenga parler pena mieux vaut parler que sika o nazalaki. Donc voilà. OK, ngape na bengio les photos solo là si na site au monde d'actualité les oleka na bi merci point de vue na peu européen Samuel Oromo par rapport à Joël Ndeke l'autre moni et l'autre moto non mon le impossible Patrick Bekam Lady maître là il a passé une beauté si gazali président amimi ba musicien na poto
analyse sur ça, ko philosophie on est. Ah oui, na profité au peu ça peut mbote non na bateau la biso de partout, bateau le roi ba les big boss éternel ya Willy Moucheni azota la biso, fondation Willy Moucheni Mobimba et puis na pesi mbote na David Olito du des caractères donc voilà. Vraiment et quoi on salinga vraiment bien, salinga bien pe et la musinga bendinga pe matoi et talisinga mukili ndenge sengeli ko tambola. Vraiment l'œil du maître merci et si kazali félicitations na acteur asali. Na yo comprendre que ndenge balobarake okende liboso ezala koko mate ya la pena ya solo okokende liboso metom mususu muto atikala na sima aolekane yo lelo pena na prendre mambo belé na mambo voyage ya l'œil du maître yango na mukileo surtout na monde tozali ya musique ko beta tolo ya la natina morote ya la natina morote yana batu babeta tolo yana batu babeta batolo bazali to mona ngona ba mouvement belé surtout ko to prévenir mouvement onga mona outi ngana ebaka ke poto donc faut biso ndeto ke poto batali boso Patrick Bekamaro donc po ya kende faut biso to kende no ba 4 5 poto après ndale Patrick Bekamsko fois banda moi ba braza ba matadi ndao ya poto mais lona moni ki ala bongo tse lelo sko biso bato betaka batolo lelo non te ata braza pamba non ba kete ata brazo ya pamba non ba kete braza o ya pamba place où te no ba kenda braza te braza no ba je suis solo ata braza ya pamba non ba kenda te braza o ya pamba Gabon non bakendate mais ce que lay mamoro mikili pe na orchestre ya black terre donc lay venant bon mambo lay pe na ko mona ngope eza danger te parce que banda déjà Villanova déjà allait combattant alors bunda bien et bon ndenge ezala rapina que ex patron nao azala rolobana ndenge ba uta Villanova c'est lui yende numéro 1 na Villanova maestro Fabregas a surnommé ba kombo belé ya ba gloire yende mutabande ko porter honneur nyoso tout yo ba na Villanova yo ngom songo beka non bon ko benga numéro 1 yango zo boma mboka oyo numéro 1 to ba ki numéro 1 yo moko tie yango to le guide suprême maestro Fabregas na bi ka Hollande miso to yo mutatse yo numéro 1 yo po bi ka za le guide suprême na yebi ko pourquoi pas. Si tu as le Canada TV, tu es dit que le guide suprême. Donc, yo za pour ça ba ignorant de alo ba ignorant. Oui, bi mais moi le ba ignorant. Pe orchestre lingaki to kende bongo to lo bara bongo sko sani to lo bara bongo. Ya lo bana biso ke bitumba na ngia bitumba na bino. O sani. Ko na bibu. Nandenga Villanova. Si ça non ba oui, nandenga Villanova bon. Nandenga Villanova ndongo le bi numéro 1. Eza yenda lobaki numéro 1. Pour so totali bango tout balé na Villanova wana. So to yena on bitumba ba vocal nan. Yoko lo ba vocal nini oyo ya ye, oyo l'équipe vocal roi ya Patrick Beckham. Terrain qui kere sang arbitre kasi match yango esila ka chéri ni yango esila kate konyoko la kakanga. Obi force ya la na vocal wana. Ça l'appelle carton. Makasi ti lelo beta ka vocal wana. Vocal ya pamba. So to ye bébé Bouchou. Vocal wa tika wana. Si est-ce qu'il y a un vocal ou il y a l'équipe vocal wana. Et ça te. Donc ngana tika lo moneska maestro habité que ya numéro 1. Abenga propriétaire de tous les dossiers. Mais ça CGT Yves Mboyoul ou Simba ba dossier orchestre. Bosco pourquoi propriétaire de tous les dossiers? Ce qu'il faut tout le monde aussi pourquoi. Ya lo ba bongo ke ba kombo na tout ba pesa ngo propriétaire de tous les dossiers ba nini tout ça mais yo za CG Yves Mboyoul tem ta Simba ba dossier CG. Donc voilà. Musique. Tant obi que aza guide suprême na tout noye ba rappel que aza guide suprême obi makasi. Makasi. Ndezala pena ke boleka na TV. To boya ye. Tozo boya to komisa biso grand. Tozo boya te mais tozo boya ye. Dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Mais na 4 to yebika l'équipe biso. À l'équipe. To kotika lo kokanata ta na ndoto. To kokanata? Do ibido mo na kasi bonde ko milo bela bon to kana mité. E biso mo na ba musicien na ba o batika li kuna na orchestre. To fanda na bango. To lo ba pena noko fwa tika mamba ko simba maestro. A éviter talande to dindi. Biso to bande boye te. Bango nyonso bazana ko longola mutu te. To sola mambo na bango. Non le ban to sola na bango. Na ba musicien to na ba bureau. Ba musicien bon ba bureau pena ta resola ba mambo belo pena ya la raté parce que bon ba privilégié na bien na mabe ya mutu na bango ba luka ba bomba.
baloba ki aleki maestro. Mais ce qu'on a nenge babiron pe kaka na nenga ba sima tonga pe to ala ka pe beko botongi na nenga sima na sima na pe information yé on comprend to le ka be mission te foatika tous les musiciens za kuna kolongola mutute to sola na ba makambo longola ka tomso ba jeune ba esika sika après mais to bandana bango to lo ba mambo atika ko toucher maestro a musika atika tala ndenge to dindi mon peke sel na ngolo wote a toucher sel lo toucher sel lo le contre biso nde bato dindi biso bato dindi do bin est-ce que biso to dindi est-ce que biso to lo beta balbum beta banzadi biso ndongo yebi biso to bimisa nzembo roi mon choix air maestro aotsa biso poa aotindika biso nzembo roi mon choix na yebi baza tuna na zola ndele nini to bimisa ngo neti lundi to bimisa ngo le 20 juin si tu comme les 25, succès à Liboma. Na 5 jours à Pamba, nous avons ça la succès à fou. RTO Bim, ça se reculer devant, banzembo et tikalaki. Pour on a pu aller quand on a reculer devant. Na biso à Liboma to kangara mboka oyo yebi. Erga koti kara na jewana ya roboya lelo. Yo c'est le auto peut ça peut conseil. Mais c'est le APC conseil ba moni mutu mabe. Pomona conseil ana mabe fuza mutu yo ka conseil te mutu za teti impoli. Oyo ko entendeni mutu lobi bien biso tout oyo kae. Mutu lobi bien ke miziki oyo tikaka koboya ka esiko uti. Soko zo continue koboya keba miziki ya misiki ba ya kotelo mutu moko wana dinda mayo. Soka dinda miyo. Oza soutan otala oza soutan te c'est le lobe bon ma beni na lobi mutu roi c'est le so ebiso bon fo yoka ye c'est le sali trop la musique ya mboko asali trop ya trop so bo yoka conseil ya bon pe ata uto yoki te lelo tozabi donc voilà lelo tozabi ngelo bebele. L'orchestre est marché. L'orchestre est biso ex patron. Orchestre est marché. Orchestre est marché. Et Marshall Sou. Tu es sûr que l'orchestre est marché. Si le Marshall Sou. Et Marshall. Depuis quand nande yo yebi que l'orchestre est marché. Depuis quand la politique a ne côté à mambu ya maestro. Ko boye si ko uti. Orchestre bambani la wana. Toto bimsa album yango album to bimas ata nzembo moko ozo bete zate ata bat bayebi ezate mais siko to sekara album ya Fabregas oyebis pe na ba repe na bo abo l'album esimbite ba mise ba mati ba olola mais lelo oyo nga utika tour pamba no to récupérer le monde ndenga matadi na oki nzembo ya noki je me rappelle encore bandele à l'envoy histoire noki ba histoire noki ba show en émission la noki oui noki ba nzembo ebele ya disco ka ya maestro son altesse noki ba nzembo wana ya nzembo suisse ya Arnold Nguma wana peso beta Arnold Nguma maître spirituel na pese bambote sikaza malgré tout mon kala ouais na oki nzembo wana so beta mais bino kuna be mais biso bo rebetite ko beba na bwana batebele bozaki na batebele na la kana souci force na raisonner sika orchestre na to banda kina lelo ndenge komi orchestre na to banda rango bien to banda ngo pena na bolingo nyonso orchestre pe et puis makambo erkara to monika ke mwa makambo bandi esui mabe koti ki nene lolende koti yango eboma biso mbala moko wa ipela bato na batebele bato alors soutenir biso batebele ba velo ba Victor Bosoku honorable na pese mbote sikaza Bosoku wana balé par bato na oka pe komunekala oui Victor Bosoku azali na ya zape na pepele ya metolo donc kalate na bike fona mona vie wana Bosoku bala wana bato balo soutenir mais leur relation kufa point boelen que to koma to mona ke to koma bato nyoso mona bango a to zate lorote or ya laki buzo balelo to zapi bato ba Victor Bosoku bato ba Arnold Nguma ona otang to ala kana maître spirituel asala trop na mouvement na biso Arnold Nguma ona lelo Arnold Nguma zawapi bazebele mais nana mutu mona olingana la kisayo pour ne pas que tout citer ba kombo expliquer nga soka za nani pour batebele ba ebisenga
ou azo représenter belé pour l'orchestre outa. Ouais. Non lingana yeba na la kisoye pour on reconnaître un pénalité. Oui. Au peut ça biso détail. C'est bon. Vous après. Après son est bien dans loba. Ah OK. Ouais. Nous sommes toujours en direct de cette émission. Non, c'est dans la régie, notamment Arnold Matumo, na so moyen zali au présenter ma photo ya Mutumoko au dit merci par la femme. Vous après à expliquer biso. Ouais, son a yebi makambu na ye. Non loba nanga. Na yeba yela. Ah. Son a yebi ete to na yebi makambu ne te wana. Désolé. Ah OK. Merci. Oyebi Mutu. Non, on est bien un chapeau, tout ça. Photo monsieur ezali. Bato bota la biso na nte sogi robenda image. Oyebi. Photo monsieur ezate. Na moni aza un chapeau. Zela non. So photo monsieur ezali accent. Là te binde to suma. OK. Oh là. Nasi Armel Rose la image. Oui, que bois mystique. Ah. Donc muto na utotanga kombo. Na linga siko. Ah, ye moka ebise ngai to discuter na ebise nga. Osa na sala mingi pona bato na berrien. Nana mutu moko aya yebisa nga na le pourquoi na tina osala lisusu te. O reconnaître très bien. Très bien. Donc, comme on a autant à Sikoyo, Arnold Ngouma, maître spirituel, yeyo. Donc, petit nanga oyo bon, toi na caméra tombe sous petit les ebatu bisika bazali. Jeune frère oyo, Arnold Ngouma, azam muto to bandane pa orchestre. Donc, aza pena azala ki pena mutu pena dans na rôle ba bras droit. Ya nani ya yo? Ya Hugues. Donc mutunaye pena donc qui asala et belé na kat orchestre on a yango nazolo ba orchestre oyo nazo comprendre te batu nyonso oyo bazala bien ba boaka ba pierre ba fleur na bango pour orchestre tele bande tele milelo bango tu ba kenda orchestre musical na batu so beaucoup tani nampaka peut-être yé a robet la bisno et loronini ngai na welela na ex patron na ba eza jalousie kaka eza jalousie donc jalousie mutesala ke jalousie ne jalousie ko mais mec un peu corrélaté pas bi que yango nazoya masa oyo Arnold Ngouma a masa moko boye départ na ena nous lelo totalité real simbaki mouvement na biso asimba yo na ndenge nini Mbongo na domaine nyonso maître spirituel même si na spiritualité on comprend asimba comme on y tolala butu ne tolala la da spiritualité mbimba olala liboyebi sutoke wapi oza wapi zo gaspiango déjà et pas ya mutu moko boye bozalaka na ye oziba butu na yo wana pena o sacrifier ngo ezala na studio ezala na nini ya da spiritualité on comprend. Donc voilà. Arnold Ngouma asali mo mambebe na ndenga mouvement na iba voyage mo bo matadi tokendaka matadi mo tokenda robeta aller retour ya matadi em tata ba voiture na yanje okenda on la ba voiture tokenda na ngo tokenda na bis ba mise ba kenda na bis na ba voiture ne pe elandaki tokenda na retour ngamona sala na kata voiture na ngai CG na yekuna na ya moko boye Jansi Luonda to alaka na kata voiture na ye na ba voyage en côte na kata hôtel ba côté la biso na ba kuluna na ete so ba kuluna so ba maître so na benga bona matadi ba kota ba bino fo ba kutana na ig fo pesa ba ngombong etombe pe ale pe na l'arte Arnold Ngouma mutabima so la na ba pomba wana ba bi photo mona ye karabite boyabo abimisa ba l'art asala mambo bela Arnold Ngouma. Jour to sa clip ya nzembo na utolo ba mon choix. Arnold Ngouma ra moko. Ba obengi na misu na ngana oyoka.
ba montre ya te ayana ba montre ba fo balata ba montre batu balata ba montre na kata orchestre wana batu non ba bien batu ba benga ya ba montre ngo ti siko ba nini asala ba don trop na kata mouvement wana parce que comme moi maman boy comme bimara netka na cc ya so asombelo na yo nini yo landaka biso yo landa biso ndenge nini boye non avivaka bien banda kala la ne bongo des aga kentima batu ba mo yo kele loko oyo zaka bongo esuki bongo nde panza bango oui eza ko panza bango ezali oui c'est ça yango na mute panzaki pe moni babiloko no sepelo moni nguma ayambane mutu nyonso sala fort invité au sani mission ko accepter oyoka na mambe bela kolobana na senga numéro ne na pesa yo obenga bo solola on comprendre na ba chaîne matadi wana po toleka to sala bémission mutafutela biso bala dans avec le roi donateur ya makasi na kata mouvement excès robeba na bato nde to perdre na barnon moto so bango moso balaki nde pa album na biso ebeta po ye mtanda robetsa ngo liboso te asambela pe makasi quand même a muto linga nzambe trop alors ça peut mouvement biso na ba prière makasi ngana yeba na kenda otale mo komsu na parler na kota o sambela nde ngana sambela nde yo sambela atema bolongo na so bela nzambe atsa mouvement na biso na maboko regret na yo za nini pour l'orchestre wana eza na regretta na lexa tana ngai 4 ans na nga pena ya pamba na kata mouvement wana na laki entouré na bato bien te bato mabe bengra donc ba yini omoni abalo ba on complique pas les ignorants et la ya solo c'est que maître Fabuga ça calcula à maîtresse à maître ayebi ki a témoin non o salendeni pona vide na okene boya okoya oyo carrière na musika te oh là lelo tomoni yango yondi meke l'œil du maître ko ke mikili na orchestre liboso orchestre na biso oyeba ki dimanité mais lelo yo tala on comprendre donc to tika lo lendo wapi na biloko o bénéficier na mon orchestre wana matériellement kuna na lelo te soki na lobby soki na leb muto yo akopiaka nyonso nde na kopia ko ki mutema mabende kuna bénéficier na lelo te na ebite bénéfice tom suka komi na kisenso na eba ngo te na vie tom su na bénéficier ko mona komi na kisenso na yeba ngote na vie na ngai donc yo na komi na kisenso lukuta mabe wana bena ndenga bien na yeba komi na yebi ke tola na komi na kisenso na kata vie na Kinshasa oyeba ja ngote na mona ngona ngote komona ki ondeni manière oyo monela mbali boso mona ngo ndeni na mona gango bien ya na ngalo ndoko ba komi nyonso batu ndenge to vivaka mais suite ka ki a comportement sko ya bato ngana loza na bango comportement na bango na bandeko na biso kuna na lo monde re ko kanate bango balena ba comportement moko boye eza pena ndeo ya komini wana balena ba comportement moko boye donc na bisi yo ya bizarre na kata mouvement donc kisenso bato yana problème te donc bénéfice ngeza ka ko mona komina kisenso esile boyelo ko chokayo mambo belé chokanga ebele na kata mouvement tanga ka 4 makambo chokayo na 4 mambo chokanga na 4 orchestre wana sima na nyoso mona nde autre ba instrumentiste to benga ebele ozo mona wana ngamna yana ba orchestre ezalate menga na zalisi yawo nga na yana chef d'orchestre petit na mo abeta drum kuna na utani ngengir aboya kuta orchestre ngo rien abete pas faire te on n'est pas faire mo beta la tête on a yo motivé aboya ngo alobi ko kete lobi na ngosko abinga na transporter okende tikuna na bise na bi on a transporter c'est bon on a ofte l'autre ngam na futela car tito yani na terminus na lemba kota mouvement bato ebele petit na nga bassiste yepe ku yemo igabo ya ya bi yete na bite yoka ya beta basse bien on a sepela ranete yete na bite ya beta bien yoka pecho a beta sente ngam na ba chanteur ebele msu ba mona ke suite à comportement alors
tambola na mouvement na ba sepela na deuxième chose où il dérangeant yami baleza ngai nde na orchestre nyonso ezalaka tolaka na mwa droit moko boye po to travailler wana opesa bakombo opesi kombo babwakeli yo bato ndenge ezalaka ye mo mtasenga bakombo nga asenga ete na pesa ye bakombo azwi bakombo wana tutututu alobika okotsa na disque zela wana disque eleka nazwa balara batu banini ndenge ezalaka kaka me bato wana bwaka bango te pe ayebisanga bi bato wana bwaka bango te mpona nini raison ya nini oyo nayaka studio te baninga bayaka studio nga ayaka bastudio te me nga nayaka studio bwaka bato oyo bwaka bango te osala babisala sala nono osala kuna banini tututututu siko mukolo nga na ozala te nde mukolo fo bwaka bato yango me tozomona tofandi na studio bomona pena bengi bobenga bapeti na nga na batinda bakombo ota peti mo boesola parfum kuna nzoto yalaka te me abibala musa atinda bakombo abwakeli epe bato me biso bato otravaille biso bato apporta to ya na port na mouvement wana abwakeli nga bato pe aza muto to ebene lelo te azala na orchestre no ya Vienne nga na 2006 na ngenge Kaluji na orchestre mba muto ala olinga azala te kanga na Kaluji na mansa na mo ba trésor mo ba bakenda ba mikili biso bato ala olinga e o comprendre bato be ba ala olinga ete donc na saleli ebele toki na biso da na suka na tikali na question moko oui ono tu no oui vous déclarez ma bambongo mona ba enveloppe bambongo mkie mais tant oki ex patron alobi na futaka bango bambongo ekoki pona musala na bango vous ne voyez pas que bino pe musala ezaki na se tete biso musala etika ozala jamais na se lelo hôtel imagement te vie quadra kofi alomide na bosolo yena sango batuna ki wana babi tanga trois combo ya musicien ya bina filé est-ce que bayebi bango te ba combo yeba inte bayebi bango te mais biso quand même bayebi biso ata yebele te mais bayebi biso bayebi nga bayebi frère na nga moko akende Canada bayebi biso bango bayebi bango te bayebi bango te dengo laksa ke biso to sala rabulo et anonka nde na bike ki mutema mabe si onozo mbongo ke bon mutema mabe nga biso ko tolozo mbongo te biso tolozo mbongo te na orchestre biso tozo mbongo te mbali boso pe ya suka apesa nga $80 wa futara biso na 4 ans au $80 le reste c'est bambongo mo boy marko mtalo ya obinganga alors donc $80 et bandelitu suka ya orchestre mbongo ya moneke fa pesa rayo te ya niveau na ngate te ya ko mona bongo to mona $80 ndeni na musale belinga nsela na sele orchestre alo pi $80 te et puis bambongo pe bato basala ba déclaration ya ba frère na nga na charisme alors bagi na enveloppe ya la mona 32 000 francs et puis regret suka penesa pena mambo nzembo na ngofesi nga nzembo bien merci zo nzembo pe et Pablo Kini PDG na PCMbo te sika za double ceinture asombi nzembo abi petit la réseau ya et après l'état na zela mbongo ya eleko mo ba isenga ayebi bien que PDG Pablo Kini mutazwa nzembo na mais to fanda na réunion a tuna nga bien merci nani nzembo no kutuna olobe na sombango mais yebi que Pablo Kini mutasombango bosola ngane pe na téléphone mais na réunion tout le monde nani mutasomba nzembo wana ela nani Pablo Kini na mona déjà comme flou yami bale waneza ba analyse ngamo na koma ko sala na otala Pablo Kini fotindela ngala ranzembo mais est-ce que mbongo zo ya tezo traîner na bien traîner te par hasard bo ndeng album na biso esimbité yango na vie pas zo gelene nanu aboyi aya bimisa su mbongo boye ba album era ekende pamba tonini wana analyse ngana mo sala de no mo otala pe su nzembo ne pe ba yembela ke je te comprends si le clip e bimaraté na ebité pourquoi amonika lwa ngabwa mbongo na zelo tant mususu na bege tant mususu via obule bongo na sel ba analyse ba mambu tout ya ko lekana na bité awa nde waze kwa lobaki ba futela ki okelas me balinga etozo na comprenez que awa eloko ya te ya jemo bozo salama wana soki oko pesa ex patron conseil mo ko zaniti te yenga no bien ada difficile ngana pe conseil exact difficile ba vie le roi wera apesa un conseil ba vie le roi ba vie redi amisi ba pesa ba conseil ke petit nzelo poni nzela mulai ya musielu lembisa yo zala tango so na yebi ba niye mo pa loba na be missions
Bémission yemora lobango na bémission ezali ba pierre ba conseil et puis de la forêt si gaza a ebi bien mambo na ba pierre conseil ba vieux rebi ba te be ba pierre ba conseil à c'est le ko ta lobi onti na bémission pe bomoni et bon mutu wa wera na ba redi ya miso yo kite bongo ngando yo mais faut comprenez que nous sommes avec Kadir Merci Mpaka ceux qui au ça va dédicace rapidement parce que nous chutons déjà vers la fin. Si donc merci na bato batali biso de partout. Vraiment, Bambote na pesi na PDG Pablo Kini, PDG de PDG Pablo Kini, Bambote Sikazali, double ceinture, et puis na sanité, le big boss éternel Yaweli Moucheni, via Bapetinae, via soutenir la culture. Donc il a pesi Bambote Sikazali, Fondation Willy Moucheni toujours en marche, et puis David Olitodou des caractères, PDG Richard Majeko, Bambote trop honorable, Bambote, et puis honorable Jean-Claude Ounda, Kabengele, Nzoto abana Moamba na pesio bambote sika ozali et puis le maître spirituel Arnaud Ngouma maître spirituel bambote non maître spirituel Arnaud Ngouma na pesio bambote ebele to comme dans na suka c'était la Dieu Merci Mpaka si mais où ils a parlé là oli nganga na benga on est mtobi na vous ne bi na bengete na bi ya pala na posa leka si sala loai mi comme ça mon ça na mo na lo ba utaka na kamera na senga mon mi comme ça mon anda si na kwa participer na lelo des fois t'aimes bien ça ma peso pesa ba tu pe ba relation à part ka dimanche sala chaque jour comme mon ali boina te moi tant dans monique ba relation mo eza utile te ba to bien bazoya bazokende tout ça donc les abo lundi samedi voilà déjà tout comme na biso presque na suka merci na batutu batali biso merci na bat balandi biso to monani Nicolas Boya ciao.